Mbote na mino mandeko andi partout au misako na biso na tindika télévision de la baka toujours en chaîne idéale mais la cabine ba actualité na tango oyo esengeli de la baka kaka sans oublier ko pesa ba mbote na ba kondi na biso enfin qui sont melongo na ba pekeli slogan la la qui me règne partout na mabota na bino. En tout cas, merci Nabino, bo baki sami, bo s'abonner, bo allez continuer à ma suggestion et comme linga isalinga vrai bien. Quand na analyse na biso mokolo ya bande ko balandi, et singali to simba que makambo ezali minene na République démocratique du Congo. Makambo ezali minene pe makambo ezali ya kobeba vérité elingi ebima. Na ndenge nini bande ko balandi. Toyebisono soki toakizaka pe toyebi bango ba Rwandais bakotaka na basol na biso pona tina kopie pona tina ko favoriser guerre pona tina ko multiplier ba milice bazwa ba matière première ba vanda na mabele na biso basala makambo mabele bele kuna na est la République démocratique du Congo et bandi lelo te depuis kala mikolo eleki ebele oyo Rwanda asalaka rage kuna na est ya République démocratique du Congo na ndenge nini abotisa ba milice na ina kombo M23 ba mususu ba Kodeko baza infiltré na ba Rwandais ba mususu ba uta na Uganda nyonso wana na souci ya kopie mabele ya Congo. Kasi likambo yango boyebi déjà na communauté internationale ese bima esi to funda bango pamba te boyebi mokonzi ya mboka Fati Beta uta kokutana na président ya Rwanda na cadre ka kozwa révélation sur guerre ya este ndenge nini yatindaka bato na ye ndenge nini yazali kopie ba matière première ndenge nini we boyebi minonso ndenge awanganaka. Kasimbala oyo ambassadeur ya Rwanda azali na République démocratique du Congo oyo wapi Christophe Lutundu la bengisa kiye pona kocha au clair likambo tali ba M23 na ndenge nini boyebi déjà FARDC na biso ezali ko sala ba exploit mingi puna este ya République démocratique du Congo oyo bakangaki 2 soldats ya Rwanda oyo bazali ko sala rage na groupe armé mawana oyo bandeki ko kotela batu ko boma batu kuna moi pikani bango déjà basemaka ba trouble na bango la partie est ya République démocratique du Congo et sali déjà un mois déjà bakanga ba soldats na bango ba yana bango awe sengeli basambisa bango kasi ndenge loi to mobeko elobi bakoko sambisa ba soldats ya mboka msute ceux qui ba représentant na bango to ba kondi na bango bazalité nango nde bomoni Christophe Lutundula abengisaki ambassadeur ya Rwanda awa na République démocratique du Congo oyo wapi basololaki awangani kaka nde mokonzi yango awangani biso tokotisaka ba soldat na ba milice wana te biso tofinansaka ba mbongo te biso tofinansaka ba arme te awangani alobi la preuve en est que bo juger ba soldat wana en public biso tozala batu nyonso bayeba soki réellement bazali ba soldat ya Rwanda en plus numéro ya matriculation na bango ndeti soldats zaka na numéro na ye mutu na mutu azala numéro 2 soldats na ba numéro na bango eyebani ti bandeko balandi likambo ekomi déjà kobangisa bato oyo bazali na parlement bato oyo bazali na ba généraux ba oyo bazali même na justice ba oyo bazali même ba homme d'affaires oyo ba financaka ba milice wana po vérité koyebana kuna na Rwanda ba numéro na bango eza parmi ba soldats ya Rwanda te même matriculation na bango code wana ba yebi yango te ya Rwanda eza ndenge mususu o ba soldats wana balataki eza ndenge mususu bandeko balandi likambo oyo eza nango pepele likolo kasi na mikolo koya eya koma kilo. Toyebi na est la République démocratique du Congo il y a de nos politiciens au ba finansaka mbongo po guerre za na est bango ba s'enrichir ba piller ba matière première ba pétrole ba nyama malonga ba teka bango libanda. Toyebi biso soke ba te politique na biso mususu bazali kobanga ba kondi na bango to balakisa bango batuma na Rwanda yo ba doto sakaka ye ya kozala boy ba respectaka ba injonction bazwaka à partir ya bato batinaka bango na Rwanda bakombo na bango ekotangama na mikolo ko ya pona nini nazo insister na point oyo po déjà ebandi kobima
ote tozana biso ya Rwanda te bobomba biso to benga mokonzi na biso kingani mokonzi ngona député national mokonzi ngona sénateur mokonzi ngona homme d'affaires ya munene na mali na nzoto na yango esengeli vraiment to tia mulunge procès wana ezala public esengeli pe biso bana mboka toyeba batango bazalaka nani po ba rumeur esirkila o nani oyo ezalaka nani kasi bango moko baloba na minoko na bango pe na sima na yango bazwa etumbu moko bakopesa bato batindaka bango na basoldat wana boyebi ke bandeko na biso na est ya république bakufa trop pe bazali kaka kokufa jusqu'à nos jours malgré FARDC ezosala mosala mais bamilice bazokontinue kosala toujours ravage bazali na bango bato ya Rwanda te soki bato ya Rwanda bazali bakoti mwa mibale misatu 5-4 biso pe soki cop na biso tobotola toyiba mais la plupart ya bamilice oyo bazali kosala rage na est ya république bazali bakongolais oyo eza na bapoliticien baotinda bango eza na bapoliticien baopesa bango bambongo bomonde bakangaki mwana mwasi wana na chaîne ya nabenga yango nini eloko batiaka na munduki wana lisasi tala yango okondima teke mama wana akokende bilanga na kitunga ya kilo bongo mpona kokende kopesa bamilisi wana bamasasi oyo bakosalela baopération mwasi kitoko mwana moke bapesi kaka mbongo nyonso ya kitunga okende otika na place boye na place boye tala nde bakangaki donc procès wana esengeli ezala public biso nyonso toyeba banani baza na nsima ya guerre ya est ya république toyebaka na biso bango deja na barwandais na kati barwandais bawangani biso te bango nde bojuge bango liboso wana totala toyeba vérité soki eza bino biso mpe tokokota na Rwanda toya kuna tobundaka biso nyonso mpo trop c'est trop en parlant toujours ya makambo eteli est ya république démocratique du Congo un éclair nde balobaka na français na lingala tolobi eloko moko boye elima moko boye eleki na mapata ebombarde hélicoptère ya bata MONUSCO pour bato bakufi 8 personnes kote oyo bato na biso balobi no ezali ba M23 nde batire hélicoptère wana na ngambu na bango kuna na Rwanda interroger bango balobi eza biso te voire même bakodeko balobi eza yango ekamusaka nga bakodeko baza bato bakotelaka biso babomaka bo interroger bango bozwa bango ndeni mpe bango barépondaka bino ndenge nini mpo biso tozali kobunda na bango mais bango bazali oyo eza nango biso te siko mpona nini ntango bosola na bango te boyisa bango te bobunda te toyokana oubien tobunda te botikela biso mabele na biso mais ekomi ka aire ya likambo MONUSCO mpo boyebi eza ya minene mpo boyebi baza mindele mpo bayebi ke ekosuka boye te ndenge dossier shebe ya ti lelo ebotaka kaka yango wana boke kotuna na bakodeko balobi biso te kuna kote oyo balobi armée congolaise elobi biso te bakodeko balobi bango te baakize ba M23 ye ambassadeur azoloba ke biso toyebi makambo ya M23 te tofinansaka eloko te donc eza biso te sikoyo ezali banani même bata MONUSCO wana baza mpe kaka batraître mpona nini nalobi yango bango mpe baravitayaka barebele baminduki oyoka kaka na compte rendu na bango bapesaka na bosani babengaka yango nini okoyoka kaka o est de la République démocratique du Congo 12 morts 25 morts insécurité boye na vous avons ravitaillé l'aliment pour enfants nini bino bozalaka na barapport non bosisa te ke o guerre esila mosala na bino bacasque bleu ezalaka nini yo bakoma obenga na bino na raison boyaka na bino ka bozwa ya ofele bobotisa bakongolais boyiba bakongolais bozwa mapangu na Congo nyonso ka bino siko bato na bino bakufi 8 mutu na bino autaka kokufa na front hors de l'émission loba mususu ye pake komikuta place mususu donc likambo nde bokufa kufa kwa basusu nzamba azali juste monde bokomo kufa hélicoptère o éclair o mami wata o M23 donc déjà tokoyeba ba révélation ya minene na mikolo koya donc na procès il y a 2 soldats oyo ya Rwanda bakosambisa oyo balobi ki baza ba Rwandais ambassadeur aza alobi tokoyeba makambo wana nyonso bandeko balandi merci beaucoup na bakonzi oyo balandaka tindika télévision po bayokeli population na nzela na biso kosenga ete ba député oyo bakufaki na mai ndombe mikolo oyo l'équipe on a tina koya koyamba Fati Beto wa pikani azaka na mikili ya poto
oyo ba rumeur et circulaka akufaka kingo ne bukanaka basalaka opération à cœur ouverte boye na boye binenge ba spéculation wana nyonso etambolaki na ba réseaux sociaux kasi bango na pasi na motema lokola mokonzi ya mboka balingaka ye mingi Faci Beton Faci Bizou Faci Weto nde babengaka ye balobaki baya kotala mokonzi ya bango ndenge akoya kasi boyebi moto alingaka te to moto akanisaka te kenzo mabe ko okomelanga mabe ekomelaki bango badindaki na mai ndombe oyo wapi jusque là bazali koluka kosala ba cérémonie mpona kobimisa quelque corps oyo ezali komona te tina mikolo ya lelo kasi 3 députés bazalaki na kati kuna 3 bandeko bolimisa na tie boye misato 3 députés bazalaki kuna na kati bakufaki nde na yango Assemblée nationale ekokota plénière te na mikolo koya oyo déjà balansaki rentrée parlementaire na bango kasi na mbala oyo esengeli basiéger bakosiéger te mpona ko saluer mémoire ya bandeko na bango oyo bakufaki kuna na mai ndombe tobelaki kasi toki bakonzi bayoki biso esali biso pe esengo mingi bandeko balandi ezali pasi likamba boye ndeko na biso oyo bakufaki epesi pena pasi mingi ndenge population zali kolela lipa emati président élection likamboyo lipa emati président tika présidence na ye aya kotela mino lipa emati bandeko balandi toyebi guerre ezali na Ukraine baseréel wana eutaka awa te soki obi masangu tokondima soki obi fufu manioko tokondima soki mafuta tokondima me baseréel bafarine toselaka mapa ndeko na ngai eutaka libanda place yango eutaka baza na guerre na biso zaka tata tokime bango na babombardement ba immeuble ezokwea siko tokosala ndenge nini awa Chine ezalaki frappé na COVID-19 biloko nyonso bandeko kouta bachine même bamagasin bachinois ekanga même bakabelo bana basi to bazali kodono yango na Congo ekanga ezalaka lisusu te même makambo kilikili ezalaka lisusu te ezali eloko moko efrappé bandimaki te ekoko frappé mais komi na Ukraine grande guerre ezali siko céréale ekoya Congo ndenge nini ote pe Victoire esengeli alongwa banini efo midema elongwa tokosala makasi gouvernement kotela pe likambo oyo mpona ntina basalaka pe balona farine moko entraîna ba céréales pour produire pe mapa toko kokanga kaka teke ba céréales euti libanda or to tonda kita biloko monsieur ko sala mapa to sala pe mapa à base ya mbala sukali to sala pe farine à base à makemba basala pe donc idéologie mo asike ko ya po population patika ko le alela likamwana lipa ezomona te lipa comme muke population zo souffrir bona boyebi guerre ezali botika gouvernement vanda kimeza awa te za libanda toko yiba bango to swango to ya nango ah po sepela te esenge boza kimia na mikolo ya gouvernement akosala que nini wana ekita céréales to bakoluka mécanisme mosusu ndenge nini ya kosala que bana mboka balia kitoko kande ezalaka nde nalakisaki bino mikolo ya déjà na 4e mois 5e mois 6e mois tokolia masango ya kitoko euti bukanga lonzo wapikani eutai kobima po na kosepelisa population po banga te tokolibama mikolo ya pe Thomson déjà pour parler za en cours po na tina ete Thomson ekita po eutaka na oka na awa na Albert pe kombo erenyaka pe mingi awa nalaka Albert bambisi eutaka kuna kasi balobi na mikolo ya solution ekomonana marchand na baye batekaka carburant to ba marchand ya carburant oyo basalaka yango lelo ya nzela ba Kadhafi babengaka bango postation ezali na ba norme gouvernementale kasi baimboka pona ko promouvoir kaka kolia bana bango pe ba vie na bango basala bango système ya kosomba carburant en grande quantité ezala na Angola ezala na Lufu ezala même na ba station ya minene po bakoteka ndambu moto akozala pressé nini azui kozanga carburant na katikati tia koma ka station musika kasi bandeko wana nde basungaka biso mpona kotiela biso carburant mutuka mpe kokufa place moko beti bazongaka bakenda koluka carburant bango bazalaka toujours ndinga mpona kotekela biso essence kasi depuis bato bakufaki na ngambo ya
matete de bonhomme boyebi solo oyo ndenge ni ba dépôt carburant explosaki ministre hydrocarbures Didier Bidimbo akangaki quelques dépôts alobaki na mikolo koya donc wenze wana bato batekaka bacarburant ndamudam ekoexiste lisusu te na yango bango babimaki na nzela mpona koloba tozali na banimero oyo bapesa biso na leta ezofacilite biso toteka soki policier aye mpo atrakase biso tolakisaka mikanda wana tosomba yango mpe na leta biso mpe tokotisaka mbongo na kesi ya leta tala ndenge nini balobi kope na biso ekangama libela bazali korevendike batela bango mpe likambo wana kasi tozosenga na leta na biso aluka mpe systeme nini ya kosalaki batekaka lisusu carburant bongo te mpe babombaka yango na bacondition wana te pamba te ekozaki badega ya somo président de la république na mawana ye bomonaki ntango touti kozwa na aéroport international de Njili na se ya ponda akendaki kotala lwenge kani bandeko wana baperdaki babien na bango na bato bakufelaki kasi tosenga baoriente wenze na bino autrement po boyeba ndenge nini ya kosala mosala poko mpe kufa te wenze ya zando ekomi wapi zando ekomi wapi jusque là zando ebujaka te zando ya kala boyebaka zando ya monene existaka lisusu te depuis Chantini Ngobila gouverneur de la ville de Kinshasa abuka yango date ya réhabilitation na yango pe esi eleka kasi tozali koyeba te tokosala ndenge nini po wenze wana mutu nyonso meme bato libanda bayebi lolenge kani wenze wana esalela bato malamu okoko uta mboka nini soki wapi oye mpona ntina oteka biloko na Congo bakolakisa okeye na zando monene kasi zando monene jusque là Chantini Ngobila ozoloba eloko te ale ntango 2020 okoma okende na ngambo opposition loba bomoni bango mutu batinanga na buka zando ti lelo financement ya kotonga zando esemonana tala interview au président de la république atunaka Chantini Ngobila atuni ye alobi na ye ke obuki wesiko misale kozamika oh les matériels sont en train d'arriver oh biloba loba okokisa te yo faut que président faut bakanga yo zando ya monene ekomisa bato ba chômeur zando ya monene esalaki bato na ba marche ba revendication bakufa zando ya monene esala makambo ebelebele kasi jusque là Chantini Ngobila azoloba eloko te kini bopeto tokomi wapi kini la poubelle esalaka kini la belle tokoma na kini la poubelle po eloko nini bozokoka te kaka kozwa système ya kobongisa Kinshasa eza na moke bokoti na ba province te mais déjà ezosimba te aba edoksi ba yaki ya boy na boy Chantini azosala musala malamu te ngai te na lobi ezali peuple nde bazali kolia na komba Chantini Ngobila azali kosala malamu te kini bo soki okiti obini totieka caméra libanda omona degré ya sachet hors de lobaka esengeli bakanga bakompagnie ya sachet wana basala eloko mosusu similaire na sachet comme emballage ozomona po tiekaka moto boye otumbi babourgmestre bacommune bazwa bambongo akini bopeto batonga bandako na bango eloko moko te même kokombola to kolokota bia déchet na nzela balokota yango na maboko soki bazali na batransporte eza moko mibale bazone de transit eza na basima ndako ya bato ya boye bokoloba kaka po azali camarade ya po azongi boye soki balongoli ye tozobelela mokonzi ya mboka Faci Beto toyebi yolandaka oyokaka likambo ya gouvernorat ya Kinshasa ezosimba te gouverneur baaction nyonso azolanse esimba te zéro trou eza na lanterne moko na yebisa bino ya kosakana te okende boye batravaille oyo bapesa mbongo te balobi baokanga na bango mikolo ya nde tozongela nyonso wana mpona koluka kokweyisa Faci Beto toyebi bino tolobaka deja na Chantini Ngobila Kinshasa eza yumbi te yumbi eza yumbi Kinshasa eza Kinshasa kasi ososolaki te tokomi kokende deja pene kimia ya population ekomi na suka kozela osala mosala malamu osala te bandi okotelo nini gouverneur de la ville asali mpe esimbi boyebisanga ata mosu na obosana na boyi kotie na bino ma interview tosalaki na baike mpo kofinga eleki makambo mabe eleki kasi ça fait trop mal. Oh, Kinshasa esengeli ezala miroir ya ba province nyonso
miroir ya makambo ekomoni Fatia azoluka ba investisseurs. En parlant des investisseurs, on a annoncé une bonne nouvelle tout à l'heure. Mais il y a aussi l'autre côté. Après lobby koloba oh Chantini Ngobila, monsieur le gouverneur, et Sengeli Obongisa, parce que jusque-là, ça ne va pas. Investisseurs, comme déjà dans la République démocratique du Congo, dans le cadre kaka, il y a des sollicitations, peu que Luka Mokonzamboka, Oyo, Amesana, Kosala, haute diplomatie, pour Natina Koluka, ko relever Mboka, Onamaka Mabe, Oyo, tout est qui n'a depuis 18 ans. Kabo était bâton magique, pas un beau qui changeait tes malais, mais Jean-Claude Van Damme, acteur il y a film américain, aïe longona nouveau compagnie pour Natina ko signer partenariat na République démocratique du Congo, Natina été na mikoloko ya tozozwa structure ya sika sur mine na infrastructure. Bandeko balandi oye 50 oye longa te to monaka déjà ba signe bandeko balanda mikolo elekaki ndenge kani mokonzi mboka pesa ka imbote ba photo circulaka bato ngambu kuna pe bakida koluka ya bango ba pesa pe mbote kasi mbote na biso eboti nini ba investisseur ba ye na domaine infrastructure pe mine pour natina ko matisa kita ya mboka na biso. Bandeko balandi Léopard epesi biso soni kasi to lemba mitema te po ezali nango loisir nde balobaka ezali sano ndembo mbongo ebimaki ebele makasi likambo oyo botikanga na loba po motema pasi soki na lobi te mbongo ebimi kasi mbongo wana bato bawelele batia na poche na bango bato bawelele basa soki ne tala nde Léopard epoli na ba président Assemblée nationale na ba age na mbokene koluka nini kotela match po na nini botika ba jeune congolais bakende nde bakendaka bongo ezaka pe un plus pour na ko faire épanouir jeunesse mais bino botie ba député donc demi katikati ya sala ba député ba sejaka wana bakende ko tala match na Maroc boyeli biso nini bomonde botie yombo na match Léopard epolaki ezali pasi pe mawa bandeko balandi to soki saka boyite sans sensibiliser population 2023 arrive. Ba revue ebimi kili. Oh, annulation des élections en 2023. Oh, Félix Tshisekedi cède la place à Maman Olive. Oh, donc, tu bazo commandé en consacré ba revue, ba livre, ba ni ezo paraître mikolo. Kolo ba été 2023 ba élection ezaliki. Kasi, si kana yib sabino ke 2023 élection ezali. C'était avec ou sans la base, Félix Tshisekedi président. Pour Nanini, ce qu'il a accompli dans la République démocratique du Congo, même le président Alibanda, Bandima et Bayebie, Bande Koso Bochanga Tembe, Boy Bisanga opposition, Baonde Baga contredire Biso, Baonde Baza Tala. Pour ceux qui ont sokolande na tcheba beauté funa ta kitatala bisanga koto tengami koto eke mabe koto esalibo kasi bango nde bazala ki censé pe bazaka censé ko biso gouvernement de botamboli bo simbite bozongi jusque là opposition ezali wapi Bouchibe bana bakenda so bandu so boende to yeba te bakufi te bazo exister mais biso tozaka ka bomona ba information tambola chaque jour bozomona ndenge président de la République azosala ba exploit chaque jour bomona ndi bozala ya boy to sala mutema mabe po nani un vrai jeune bogard Fati Béton président de la République don dédié aigle nyonso kai à cause que ba élection ezala bel et bien en 2023 motonyo so oya Monica koko se mesurer na yaka na candidature na yo pesa to mona ki ne mwana ntemi atika ki déjà na seni ba document na ye ba dossier na ye ba nini na ye ba casier na yenyo so asi a pesa ki kasi yo peso ki o Monica ko se présenter yaka ko pesa te pour jusque là opposition ezana na susute tozo kama solo ba opposant mikolo ezate tozo ibate bozawa bobima boya po bopesa biso matière mais jusque là bozali komonana te bande ko balandi 2023 président de la République ezaka moko Fati Béton oyo azali na kokande ko opposition te bande kunanga na linga komongo mingi
mutu atombolo so mutu atombolo ah na koyekola nka pona loba ngo sala nga kitoko makasi naye ba telinga koloba nini yo bon bandeko nayebi ke bino bozaka me placer wana bo expliquer nga momuke na kotuna pe naye basuku elinga kolakisa to soutenir président de la République to fongola mitema to pesa ye maboko na kosala ba bonnes œuvres yo za bambongo na yo belé so ndenge nini yaka na yango tuza na bandeko oyo basalaka cantine publique bapesaka bashege bamamo batekaka bandunda bato nyonso balekaka oyo aza na kapasité komela ti epai na ye te to makoki ezali te kasi bango basalaka ti mpona kosunga bayiki wana yebi na mikili ya poto ezalaka nango deja kasi mwana mboka Willy Justice Chrétienne oyo alingaka barevele nkombo na ye te azali président Justice Chrétienne azaka toujours na mawa ya baiki wana asalaka mwa ntina ye na quelques communes mpo akoki nanu te asalaka na Kitambo asalaka na Rond-Point Victoire asalaka na Ipene côté ba étudiant bazalaka mpona kosunga kaka population kosoutenir vision ya chef de l'État alonisi mwa bilanga na ye kuna na kota Congo central ya bapastek nde bomoni depuis bachinois bakenda bakanga bango nde banaye koproduire pastek na mboka na biso bakongole bana mboka mpe bakoma kobimisa pastek oyo eutaka koto na baplateau meswaka temps mais oyo bazolona bakotia baengrais bakotia biloko ebelebele yango mpe ezali koparticipe kaka kosunga population asuki wana te mwa élevage ya basoso mwa banini nazali kosalela publicité te tozomona moto aza na likanisi ya kosunga kasi yo soko moni ke cantine publique otiano loboko te mais créer pe ya yo moi structure moko eloko tata ba sachi na balabala moi structure moko ya kokombola ne fisc ata balabala moi structure moko elandela ba nyonso fongola ba wese na balabala pour bango nde ba polluer mboka na biso ceux qui moni moi moyen za moi élevé ya ko sela biso ka ba terrasse po Congo za na ona terrasse te ka niveau ya malonga na ba veni ezate yango zali kokoze bandako ezali kozinda to yebisa bato bamesana baza chargé na ba ministre soki nani bato habitat na ebite to sala bango ni bango ba yebika ke so ba locataire babunto eto kangi bango bapesi biso mbongo tokoti na commune na l'état to le kasi ezali kosunga mokonzi ya mboka te esengeli to multiplier mo bato ya mike mike tomonaki compagnie Kintoko ezali déjà ezali kosomba ba bouteille plastique mpona koke kotransforma yango mais ezali kokoka te ezosenga quantité ebele na mbongo mokie bajeune basalaki yango kasi esimbi te batiki nango babouteille plastique etondi lisusu mboka na biso bandeko balandi donc to soutenir chef de l'État na kocréer na kopesa likanisi même kodésinfecter batoilette ya bato bandako ya bato kotekela bato même baproduit nayebi ke na poto ezalaka nango moyenne zéro sans oublier kotala bana oyo bakufela baboti bana orphelinat mpo bango nde baokoma bashege bango nde baza avenir na biso ya lobi kosunga mpe na baekole toyebi baenseignant l'état azali kofuta bango kasi bazali mpe na mwa bainconvénient ya mike mike koluka mwa biloko mwa badon na baekole esalaka vrai bien wana tokoswa likanisi wana biso nyonso elongo tokosoutenir yo simbi gauche nga na simbi droite ya simbi kote kuna bokomonaka mboka na biso ekotambola mpo baministre badepute ce sont des incompétents soki bacompétent bazali na bandeko balandi baza moke ntango baincompétent baza ebele bakokwesaka bacompétente siko totikaka mboka na biso ekufa kaka boye mpe bakaka boye mpo na bango biso nano tozwa na biso likanisi to occasion te nayebi mutu moko abengenga biyo déjà Félix apesaka yo mbu bandeko balandi no namona faci na miso na nga boye te tete tete à part na aéroport namona ye te aza ndeko na nga te aza mpe ekolo na ngai te sauf ka aza président na nga ya république nalingaki mingi donc na yango topesa ye maboko 2023 Félix Tshisekedi président de la République avec ou sans la base akomakaka mokonzi ya mboka o dauphin kuna o Kabila kozonga malembe eloko ezati na mikolo yoko na kolobela yango ndenge ni bazo induire Kabila na erreur azonga apostiller po alongwa sénateur à vie po bakanga ye basala soki ndenge kasi bo sazarde te adresse ezaka moko bavoix na bino eliki na bino espoir na bino
na Fachi Beton 2023 président na mikolo ko to kolobela ndenge nini makambo ya ngambo kuna na ebisi bino ekobalukila bango. Grand merci au boss Rifan Kisombe elongo na Papi Kelly na sima caméra tozaki na Biyumbu sans oublier les grands monteurs Mike Luzaya. Quant à moi je vous dis au revoir, on se retrouve au prochain numéro. Bye.